Il y a fabricateur qui a question à quel stade bas bazala. OK, alors il batté. Il carrément. Tout est dans one assugi ba. Oh ça ni. Oh boya. Mais va filer peu là. Hein? Va filer peu là. Mais oui, bah y. Débat à London TV avec des prénoms original. Débat à London TV. Le pauvre. Ah là là ma vie. On est intéressant ma carte. Bon, de si la mission, parce que la mission mais vous de en tout cas, on est intéressant. Et c'est que ça dit beaucoup. Débat à London TV avec Musique à Zambé. Musique à Macambo. Mango. Yo bena. Do yo elo ele yango. Nala za humain. Débat à London TV avec des prénoms original. Amis téléspectateurs de la DML TV originale ainsi que ML Télévision, des chaînes partenaires, merci pour notre confiance et pour la fidélité. Et vous êtes à la biseau chaque jour, vous commentez, vous likez, vous partagez. Ça nous motive devant si il y a Oussala Moussala comme il faut parce que Moussala a réformé et là devant la biseau. Déjà, j'ai dit merci à les bons dieux, ceux qui nous ont embêtés, mon boulot, grâce à nous embêtés, se retrouver sur notre tongo. Bepoko alelo bandeko bazana bopito bazana kasa basado ba famille ba bungu ba être cher je suis de cœur avec vous parce que la Bible dit l'homme n'est pas le maître de son souffle tant là le lamuki Pierre Nzambe merci parce que bandeko ba koto ba masama belé bandeko bazana ba cas compliqué peut-être bataille qui plus meilleur que biso plus heureux ou bien heureuse que biso surtout continuer kobika et ça parce que Nzambe manibi et on Nzambe bazoli ngatu moment que bataba za connaissant et pas énaï parce que l'homme n'est pas le maître de son souffle, comme on dit souvent qu'il faut remercier Nzambe. Alors, le long de l'émission à référence, dans l'Igna Mekamom qui reçoit la pyramide d'information, dans Yambi, Kilo Amboka. Et Yango, Bazan a vu, photo de valeur à bateau. Il s'appelle Godé le Fumba. Dans Moko et Minene, Moko et tête, et Minene et musique Nabiso, maestro et Osaranate. Godé le Fumba, moi, Bamiko le Belé, Natika qui est parce qu'il n'y a pas de travail, tout ce qu'on sort. Tu as tout solennel, tu évolution à travail et ma véro de Kelende et puis tout cela il y a un concert Betami récemment à la stade de Martine à mon bateau côté sous analyse par rapport à la stade de Betami et puis après c'est absolument moqué regarde na mon livre francophonie ndenge banana ndenge sili et apporter ni et là on est sur aujourd'hui à on a francophonie puis tout cela actualité mambo il y a la stade de Martine j'aimerais d'abord dire merci à Olivier Victor Mbouang la prise de vie. Merci à l'assistance à Bob Kokissa. Merci à la réalisation à Noko Yannick Yura pour double viseur, les réalisateurs et tous les réalisateurs. Merci à Yo Maître Baïna, très fort, j'ai le camp international de Londres. Merci à Madame Grace Eboma, moi c'est à Lèvres, moi c'est à Bio. Merci à Yajili Castello, moi c'est à Motomote, Yajili, Timba, Yajili. Merci à les grands-parents de Boanga, papa, Génovique de France, à Talabiso. Alors, pour ne pas retarder mon invité qui est Godé le Fombo, j'aimerais d'abord se faire une image. Na régie bon toujours à ton côté na côté de former l'émission les vidéos. Voilà. Todo katsa todo tambola na bino hein. Todo tambola na bino bomona. OK papa. Bandal. De Kinshasa, biso na tobimi na triomphal. Tomona Batbaza déjà wana Batbazoya. Ndeko bonjour. Population ouais. Tolugara toza ba vie à manka. Comment est-ce que ça se passe? Na Katia. Ndeko bonjour. Et moi par rapport il y a concert, il y a monstre d'amour. Bonjour. Moi Vinayo par rapport il y a le Love Félix Oazé quoi. Azo livré concert historique il y a Vinayo Lobani. Oui, Aza Moubali Abunda Kaka. Meki pe esprit kaka ni moi Moubala mekaka lobi. Bonayo, est-ce que Abetango en retard ou c'était vraiment le moment où il fallait Abetango? Bon, Abeti vraiment en retard. Maintenant, Abeti c'est là qui Abeta Yango. Donc, ce que c'est une gloire à Dieu, ce que c'est une BTA.
etalika ye aza mobali abunda na tota yo lelo eloko nini ekotala pa Félix Wazekwa lelo eloko nini osepela nango Félix Wazekwa alobaki toya kotala spectacle nde toye tomona spectacle ye mpo balobaki déjà ke otondisa na ye te spectacle kaka nde toza wa tozela kaka spectacle soki mpe atondisi gloire adie mpana mobali on ne sait jamais ngonga eza nanu akobeta bango fimbu obanga te mpo wana mokwa bongo wana mapere okolwa te biso yaka polémique amoka mpe jeton malembe papa koloba bamama baloba makambo ya bien ene musique abeta bango fimbu wana mokwa bongo mutombo asango tokila ye spectacle Wazekwa abike tobeta minduna ya biso bien tobona so bato bayebele babuka bayiba toboyi topeta mama mikie tobetaka spectacle si tobimi na biso topesaka 10 personnes bakotaka ta style boza combien 10 personnes mais mukie motera bakoloba eza bien eza 10 personnes toboyi mama ozoteka malembe ozokalelo nyama mama beta misiki eza lokuma moko na biso asalaka comparaison na mutu te ezobeta mpona lokuma moko na biso eza atondisa beta bien biso mpe koteka mofuma mpe eza bien toteka bien toujours Papa Wazekwa bakosa yo termino loba yo toteka oyebisaki biso osala spectacle tebo tokute spy aza monga ndo kyoti mboka azalali ya monga ndo kyoti mboka alinga Wazekwa te yeta kisasa ane bolole alinga Wazekwa te martio yebi filo wasoka tika baje eza biere omoni 100 francs na se ya 100 francs obenga omoni 50 yo seke oza gaulois mondo okei seke oza gaulois na soda bwani yo motala bato bazali ere ezali mama soloba makambo obangela makambo wana te Wazekwa mokwa bongo banani bagolo bato azuwa ado bagolo balinga tondisa te zolinga papa mutu abeta bo apri yango alatisa badanseuse propre balataka bakaleso te balataka kitoko ye moko mpe alataka bien alata lokwa babebe te okwa bango ane pere na biso sarofo eza mokile toteka tona kololo eza nani basika mata basika bino bagolo bino banani bino bagoro bawaya bagoro bakebala bino voilà merci beaucoup Pierre Wazekwa asali tomona te olobi nini Pierre Wazekwa asali tomona te papa ere ezali Papa, le débit annonce papa. Le débit annonce la paix. Et pas l'année, monofali. Tout le monde a 5 heures. Yo somi billet. Vous somi combien? Malembe, preuve yango ba billet zoteka maté. Yo somi combien? Yo somi 3000. Yo somi combien? Mais ba somi ba billet. Neko, mais ba somi ba billet. Maman moko za osordera billet mi balé na 1500 na boyi nebiseke na place wana na place na kota ta ko kota yo pele na bana na ngala ndanga yo za goloa yo za goloa azalani yo za goloa er ezali za goloa magolo nde basali boye poste er ezali C'est 12h.
Voilà, mec. Et voilà, nous sommes de retour, mesdames et mesdemoiselles et messieurs. Vous nous regardez à travers Demel TV original avec Messier Debrino, votre moteur de recherche. Alors, dans le baki que je suis avec Godé Le Fombo. Bonjour. Bonjour Mago. On va les Nzambe. Ya Godé. Bonne santé. Donc on est au footing à Rara. Nzambe au sala, que santé va bien. Baboulou non ndeni ba travail nazo kendeni. Kitoko. Nga nazo koni okumisa Nzambe po makambe belé fungwami. Ouais. Comme belé fungwami moni Nzambe la témoignage. Tant bien zali follow. Très bien. Vraiment nazo kumisa Nzambe occasion yango. Ala muki boy na kumisa na Nzambe santé bien pesinga le bina ngoyo moko. Tolalaki toyebaki na biso te so tokolamuka. OK. Bamsupe balamuki te bamsupe balamuki me bazoloba te voilà bamsupe balamuki balobi batelemi te biso baoyo tolobi totelema tokomisa kolo Seigneur Jésus-Christ. Ma véro ndenico ma véro et combien niveau ni ma véro zo continuer komata zo connaît komata bato bazo continuer ko apprécier yango et na tikalika na tâche moko kisasa nde na kokite kisasa te siko le bano vérité hein mais vérité n'est on a bon zambeti so vérité zate bo donc oza pena diable qui ça nde nazo bunda na kaka mais nzambe mo ayebi très bien pour na ba na olimba soute faut tcha bien masuwa mai donc masuwa se kotaki na mai kare zaki libanda ezonga na makadam donc tozo kende pe normal posano na pema bo moja pe na posano makasi pema ezali maele pe nzamba tondi sa ezali nga na sanga ga elo mo ezaki encadrement na finance et lelo nzamba sali ke maison production ezali ba to pe o ba sepeli pena ko suna pena ba yi voilà donc naza ko sepela et puis en plus yo la pour jeter moza pena artiste et vous avez un artiste, quoi, je te demande un artiste. Vous avez mis balé. Et vous m'avez rapporté, man, un artiste. Bah, secrétaire, man, pour balinka la vérité. Ouais. Et dans la mission, monsieur Mago, nous mon aboué. À cause ça, la test n'était pas même sous bazoyer. Ok. Et dans la mission, soit que vous vendez vos tandem, vous allez tester vos yeux. Alors, bah, catégorie, on a mis balé, on a. Photo ni to iba ngwezali yangwana o wana to benga ba courage kwa ko kende test été do y face à l'orchestre na ye ou bien ba massa na ye à côté mais orchestre ba vani na ba ngoyo ye on est là kota mago eza ka test ba benga ba guitariste mu te ma be o tester abano me mona ba note mona ba corps moko do yo moso za te normalement bon moi côté ouais ba misane ngona baza voilà biso ba auto kenda mena bato batanda mi ba yo ko ba bité to juillet très bien do différence ya moi Godé Le Fombo ouais mago lelo so ba pour ça ko consommer yo ba consommer Godé Le Fombo ba rouge na ba plateforme caméra moi bandela question na toi ba pour ça ils à la claire so ba question la bien so ba pour ça ko consommer yo ba ye baba biloko na yo ba kota na kati ya tête ba consommer ba nzembo ba biloko na adresse dans la plateforme ne va pas en place. Bon, nga d'abord naza Godé Le Fombo. Naza un numéro et naza na YouTube. OK. Donc, ce que nous avons abeti Godé Le Fombo officiel TV. Baramoko à mon ababilo onanga facilement et puis la maison AP Production. AP Production voilà. Soka kei à Romona. Donc YouTube nangeza clair beta Godé Le Fombo officiel TV au mona na kala kutu na misusu kutu donc il y a loisir ya na kati donc on vivre na au Fombo voilà voilà to solonan muké na inga za mo muké tout droit non parce que na kutu za plein de travail dans studio yo na kotala za maestro pour na ko beta ko livrer concert na ba place minel ou ba stade de Martyr
c'est une condition ni critère ni mutu fabeta stade de martyr critère ni c'est ma faut mutu là bon ngana za nzambe te bato bateye nga rigueur te bacondition ezo changer ezobakama baona yebaka liboso naona omona mikolo bacondition ebakami premier mpona nga selon nga stade kuna bato bazelaka plein d'autant oyo artiste osengage obeta na stade d'abord yebake kuna bato bazelaka plein or mpona kozwa plein esenga travail wana mpona nga dans un premier temps ozala nano artiste moko na milieu wana oyo obetela ngo loko eza martyr do na Kinshasa ozala aimé na bato ebele et puis pendant que yo obeta stade na moment wana fo nzembo na yo obetaka trop na bambara na bato donc obeta te na ndenge yo moto osalaka ebeta te bato nde balingi yango donc bato bazosenga yango na babar na baboite wana deja ezopesa yo avantage ya kobeta na stade de martyr et dede éviter baproblème na bato éviter mpena baproblème ata omoni moto azotumbola yo bondela ye kaka bobunda te mpo nga namona mago bato ebele babundaka bato kako balingaka na bango oyebi nga na bunda te po wani nga ntina koli boye na bunda te po eza na bamasa banoya tobunda napesi masa na ngai ana ngola bruseta ya bana osala tu kaka beta nga mwana kimi banda na kwa birmani chez biso tobunda te po wani na evitaki yango sikoyo lelo nakoma lofumbo boye star boye naza alaise moto abetanga aza te comprendre donc ndenge moko na minute osoko oza na besoin obeta stade de martyr éviter baproblème ata omoni matumbole ebandi bondela eke matumbole ezala te tozala bon terme mpo nga nabeta ndulela nga wana eza parmi bacritère critère oyo ya makasi eza critère ya mbongo mpo lelo mpo moto aya na stade wana eza kaka teke fo opesaki ebillet eza mpena fa longwa pa ya wuti aya donc eza na volonté volonté basomba yango te volonté ezaka eloko eza na kati ya motu donc mpo oya mpena opesi motu billet mazali na volonté oya te donc yango wana ezosenga mbongo na marketing eza na bamarketer oyo batangela yango eza mpe na bato mosusu ya don donc aza na don nango sikoyo yo ntango oza na lare na yo okoreunir bato wana mpo bazali okosala mwa baannonce kaka na bato bayeli yo mpena bamarketer epuis otie mbongo na yo ange bango banobotisa baide namoni yango ndeti na concert awaze kua namonaki bapano me bapano wana na bumbu eza te or eza na motu mosusu avandaka na bumbu vine elekaka na bumbu na bafere na ye eza na bumbu mbongo mpe ekokutake na bumbu donc akomaka ne bavile te aa mpe na ntina te sikoyo yo lokwa pano ye na bumbu te moto wana oinfluence na rien donc eza parmi bamakambo ebele ya kobakisa mpo ya kosigne martyr wana et en bref oui mpo miziki miziki bato baoyela na bango miziki bayebi koza no musicien donc wana eza nango lobaka kozala no aventurier obetaka no bien te bongo ndi mpe mate mais soki oza deya musicien okobeta na yo obina na yo oyemba na yo mais bato moto aye stade kutu mazofilme bato tala makambo olia filme podium caméra ni kaka kota bakiti eza vide akongole non to na pays mo ndenge pays motoal bongo namoni bamisusu bazokima mbango na terrain quel esprit mabe nyonso wana mpo anini mpo eza okipe te so ezaki okipe mbango wana ozala te du yango namoni martyr ezaka likambo ya plein waze koalakisi biso kaza ne showman bato tu balaki wana bayebisingaka na spectacle aza danse me kaka ezoya me wana mpo anini mpo na plein donc yango wana baninga oyo botikali eya blague te ngai na te yango mbala ebele awa na bémission kuna ezaka plein congolais aza moto oyo akendaka na nde makambo ezokendela so ayebike mikolo toka bata baplein yo ato oyo obeti ndenge nini tobeti basi yango lofombo na basi bato baotala plein na so plein sili keba soki plein eza te babandi kodute na basi na yo moni congolais aza mona ye mpe lofombo mpe basi yango bato baza te oke basi ebeti kaka ndenge ezalaka yango na fo kozala prudent mais
à ta manière de voir les choses, déjà il avait déjà dit avant à niveau de concert que il avait un cas pour un spectacle parce que il y a olata makasi puis effectivement même bilamba kultu parce que là en tout cas bilamba na bazaka de na monde congolais résident na Congo za yé na Michael Jackson star en monde à la bilamba et puis deuxième personne à la bilamba dali africain résident na Congo baloba mboka wa surtout landi pena logique au moni que salité na bilamba on a stade déjà qu'à fou battre batonda donc on a comprendre que aza ndekonanga ngana on préféré to pe ça débat conseil au lieu to bac ça sous ba c'était likolo moni musique était à peu biso ba auto tikali et lamba te mutu et robeta musique en fait bien mais ba collection sika et lamba wonga ikutu makamba bilamba linga na ngo solo na ngote ngana o conseiller mbala sima zongile loko na te là on a tinate yé aza showman côté spectacle mda ochane te mbaza te abeta spectacle ne danser bato pe ba uti kuna bandimi ka ba on va zo ba spectacle presque kitoko mais wana point mais wana pona bato batondi te donc voilà bala sima makamba ba batikali elamba yo salelo te mais côté non ya show elamba ko yoka kero baki aza deuxième personne de lambana izaka yina Michael Jackson donc dans la table la main tout le monde va coller photo on va tirer Michael Jackson à la TV va je quoi à la deuxième personne de ça la main est cher problème est atteint ils ont idéologie ils sont alignés na vie wana ça va mais ngai na au conseiller te na ba batika li balanda vie wana pour malgré la mbango isal na ngote mais fallait battre stade des aka faut battre batonda vous ba battre hein vous ba battre mala wa affirmer te pour bozwaka phrase nanga o yango boko tambula na mokili mo mana ba TikTok alofu baloba bo bino tout monde izanga ite bolo bisanga makambo te ko mangande responsable makambo eleki kuna ngana alaki pété na invité te na invité te malheureusement na invité te bo a na Congo batu ba invité mingi ba chanteur yo maestro biso congolais qui parle on a des artistes na biso ata beti disque nanga ba benga ngo featuring de bango pona bango featuring fa ba chanteur beti ngana kino beta kana na memele kuta kombo danger ko le kana ba chanteur bango ba featuring pa na biso za featuring te congolais azana bongo na mutu na abeng sabena go le fombo pas invité nanga d'ailleurs mutu ba chanteur à Congo ebika ke instrumentiste sana batute déjà na mutu na azolu comme toi dans la batte est-ce que ba gologi ba mission be na kom ba chanteur na beta ba on na ba mission même si c'est le gars on plateau boy téléphone ouvert ba bengi été ta yo na yo na ngamo na on male de mission ici là na le gars ba mission bena batu bataki na régie ba yeba bi to yamba batu mais phone na biso ne sonné lelo na émission na yo et sonna na mboité mais ba chanteur na so bazana ba folie na bango bango pona bango kaka mais ba yeba bon ils appellent mon na benga ngo complexe bango ba loba pona mutu ya congolais c'est ba chanteur de instrumentiste mutasima ozo ba te mutasima ok bien ba bolamba ba euro la lamba ba grand part ko lamba na zo biso to l'équipe belé na même na kombo même na ko linga yo mboge linga yo so ba nga bon ba chebino ba ba bomana ya kufi ça va do voter boma mona ka kufi va da chanter voilà Godé le Fombo yo za maestro côté orchestration on a bien malamu on le dit bien orchestration nous tala ya on son wana limiwana natalité na kedalité na invité Godé le Fombo aux dans l'internet internet na do ra makelele wa son direct exact son direct ya son andule biso to jijaka na son andule son na téléphone na chelo yoka na chelo son direct na jonga siko te na TVT na Jean place ngamo na ju ba mesure na ne na olobela na wa ka bona TV biso bona juger non mais ce côté là so na bito ça la analyse basta de betami récemment
Fali Poupa, c'est récemment, Fali Poupa, héritier Watana, le frère Gola, il y a que l'autre waje quoi. Si on a vu ça l'analyse là haut. Europe c'est ça. C'est de Monique et Bana. Analyse claire, Fali a débordé qui a tourné si stade de déborder, Ferraillé a tourné si stade de déborder. Avant faire héritier Yaki a bêti battu à côté mais débordé et waje quoi au Sugisa battu na ba côté. Donc voilà vérité à moi na za mudna kende 4 chemins. Est-ce que c'est Kaka na moment où il sengeli pour le waje ko stade de Marti be Monique à sala on arrêta. Na sola inae azaki trop sir. Trop sir na yemo. Azaki na trop sir. Ouais, bien d'accord. Azaki optimiste. Oui, na sola inae. Pour que na circonstance. Bon, nga aza muto na sola ne trop bien. On a yebi na yoka ki se OK okendaki pa na ba stade en plein chez ça ba longwe. Donc il ne redoure pas sola. Na yoka ma sola. Oui, wana pe na kendaki. Kasi yana tu. Ma avance là na kendaka nga déjà. Mais aucun sonne pas stade d'ailleurs tani. Tant on a eu que ba mission ba longwe, ba alongoli ba mission on a no mona e na mega ko sola ne y pas expliquer nga ndenga expliquer nga. On a ba bi na obeta ngona TVT président makambo ya expliquer nga. Et na mona pe ba ceden. To sola pe na ceden na fond. O pe to sola na ceden na o to sola. Mais na mega ko na ko ka pena makambo te. Na mega ko chaba na kimia mesimba ite. Les deux camps bazaki na position na bango ba na tiki nanga question na yo répondre kasi na kino moni pona bon na kino mona e trop sir na linga azaki trop sir que ego simba après bon na yebi na niveau travail ka fort yebi na pesa tana na travail ouais côté on a ils ont mabete. Mais les à côté, les paramètres, pour nous, je suis réunis. Est-ce que au cours de la préparation de Marti, la répétition, il y a ma casse, on a déclaré, tout le monde va partout au monde dans la répétition. Est-ce que au moins on peut bétamer la stade? Bon, on a d'accord na makambo belé on a été. Ba mission de ba répéter ça ba tout mari belé na za d'accord on travaille ba juste na répétition tant ba juste na répétition nga na benga ngo konyo ko la kaka po na za d'accord na ngote nga mutu soye mutu aza artiste pendant 2 heures de temps to répéter akinda ko pana bango lo baka ko sangisi na bato ba za ba artiste te yango il faut zo bino temps mais bato baza ba artiste nenga na travailler na orchestre na zo ba tout temps belé ta mais to beta danser to beta po na ozo nyonso pa nanga eza ba cerveau ozo tourner alors so ozo temps ebelé ça wana et ça là que bato wana mingi parmi ba onta mususu bazo ko kanga makambo te au moins na chic yana bana mususu banda uta classe c'est là ndira to tanga aka aina nda ba juillet même na messi ça uta classe biso ba oba misu to sala onde mina bana nanga mais to zo ba premier pam na bana nanga ba zo ba premier pam pour nini cerveau muta va na classe ko déranger te mettre autant sabino aux apena au attention na yo o retenir makambo il faut du kaino na ndako o relire ga makambo wana tout ba lo ba na mettre na mokandia mais dans mutu cerveau eza bongote du yem sana nyoso azotanga ake na victoire place mo bacha bakiti na papier na azotanga aye mukolo intero pe soka tangite na tonga koyeba ni makambo komai voilà batande ngwana ndi senga ba bulu belé soko za pena visionnaire bige mona za da classe ti longole na chi ne mona ba musicien boye rep lundi bo répéter mercredi vendredi azokanga elo côté inutile ngana d'ailleurs yango moninga nyonso wana maboya wana sabino memba te sene ngoma na kin public ndazo mise belera ngo yangwana mise nga funa joye nga na vandi na oteseni na cerveau na omoni
Donc, pendant que Michel Moussous a un cerveau zaté. Oui, cerveau zaté. Ana mon bitoko. Guitariste c'est au mona adana touche à bien. Mais so bo sali intro on to beta ngo bode do de pende do de. Obi ke bo sala demo na la kanga lo wana te. Donc il a que azana na talent robeta madana cerveau robeta na groupe te. Parce que Michel même temps la rendre ba note na eh donc c'est succédé. Mais moi bien sûr comme 5 mètres en premier. Azana oyo wana ba mo bimi note. Bimi gamme. Tu mon abato ba bima gamme wana ba bima ça ne cerveau. Voilà. Alors le fombo. La CPL en franchise maintenant en tout cas le bano vérité. Aussi que moi mon tuya awa no luka kulutu wa seko boshola ki mais au comprenez que azana une conviction ma kasa la ki be trop c'est na ye. Madame peut muto za trop c'est na yo za madame pomi ba pe o za ningo sukata le ba connais toi-même. Mais c'est quoi je vois en quelque sorte le roi moi si je na moi na zo bo autant ba kombo pe ma moi charme mais le so code na internet ba zo ça ba analyse ba nous tout ba zo ba rage.
stade de bête mais stade où bato moni pena échoué ma casse au rôle ya kulitu waje kana ba mona te mais quand même il faut dire que bagila c'est fallait qu'on pense même ba courage pour il a aussi envie de ça les martyrs. Mais oui et surtout les lots bato ba côté respect à stade respect à stade et côté les lots nandeni oh mais à partir ya makambu ya kuté na muto oh ko beti binangi bato ba yiti siko mutu muswa ko ya lobby akoma prudent nandeni pour dire quoi aza mutu mokete aza star monene na mboka mais qui ça doit être deuxième stade azo beta ba ya beta deuxième stade mais faut avoir précaution tout le monde m'a dit les gars qui ne gars bobi qui là te nga bana ko kantiza fuza na nzembo na succès stade o kaza bongo ka yango kate oh yango kate après ko za na nzembo na succès fuza la pe bien na bato o ça bien la bato tout oui pour bato muso eza ke ya o ya nete mais ya tout ko empêcher bato baya oh so vous en êtes bien té tout on est au compter de ce qu'il faut ça là tout on a bien abattu tout les tu mago et ben l'autre bunda na ba boni la yo té mago tout bunda pour jouer na expliquer yo tu mo comprendre na ga na obeta le fumboté na kenanga vous comprenez donc faut une stratégie wana et nena lobaki faut bongo ebele pour na marketing. Donc biloko wana nayebi ke bango bana ngo bambo net wase kwa mbongo ezala mais ba concert en ndengwa to za mo to sana sama mpe moi na kato mo mke wengi abeta ki stade de martyrs ensemble mana ki ba sponsor ezala ki ba concert bon pour mais des bordalité et des bordalité ça c'est ça to meni pas concert fali pas yeko ba ben aye aide mardi ça y miski pour la promotion ba vie mati ba sponsor ça dit que ça y est producteur ça là qui ça y a réussi ça il a réuni ça qui fallait réunir ça qui paramètres de tout héritier na top ana banzembo na top promotion on égal bongo na ba marketeur na presse alors pour avancer faire rigole à kutu to mona ki ndiye ba sponsor ba bois qui ça qui est faire rigole ba sponsor ba yara na nini sponsor yara na finance faire rigole à sali finance on a pas ba sponsor mais il joue un rôle là-bas sponsor. À sponsorer concert na ezaki na makelele marketing et salami ba carnaval ba tina ba bumbo tina ba sana ba ke sana za selemba nga ça y témoin mais au système au mangi ba concert ça de martyrs ba mission moi bisa mbongo abani na ko l'ouest pour déjà pour les stades ça de fois dans la 50 000 normalement ça bien té ça est vraiment malam té ça 50 boyo quand ba mission ba ça ba CP pour ko CP les ali faut pas bêtisa yonde. Très bien. Moninga na banda musique qui magoya na ba na parmi ba plus erré na ba mission. Ça veut dire ngana na futa tabi tu le zalaka pa na bino mozo ba nde moninga bo mago non na futa bona kombo sala non mona nga bo na futa bi avion te nga na ke somba bi avion tout na matin na vie na ba futela nga motel tout na lala ba futela nga voilà il y a musique monsieur ce que ba futa ba yeba o mongo yo mo futi bi no avion yo mo louer ba salle robete là yo mo louer instrument est-ce que vous savez ouais c'est musique tata yo mongo si go yo do futa musique ne faut futa mais on est futa ba misente da futa mboka on est futa mboka même nga o tam suna do futa ngote pour na zana ngopete ya ebele so na rina ngona o futa nga moko mais za mabe zombra on est futa mboka za futa ba artiste mais c'est l'ingité artiste va contenté artiste va content bazo joyer ba bétisier même na bible ba David ba on peut ça on va présente ba bigo azo beta watinde mutabe bazo kabela mais même na bible ezali siko biso changer artiste ndé akomo bondela bato o mais ba tole kimi na artiste ke chabatol o nini salibo artiste pona nini balinga ye pona nini bato ba ya concert na ye or artiste ba pepe ka ile loso ala muki a regretter o ya kufa ka tika ka monter ya zaki avant ndi bo bato ndi ba o kabela ye to ngato tambola na pepe ka le invitation par-ci par-là. Mais les artistes ndé azo somba bato na musala te mais na ko bondela bena na corruption ko corrompre bato ba vani na bango yeli bango ba riban na ba couleur o koma wa soutien le fombo yo mo so ba couleur ba fan so ba sa lo bandero ya mabe a la pêcher fa la ko sa lo bandero yo mdo ko pesa bango na o ko yip sa bango sa na bandero ezaka to kamwaka
ngani na bina tambola bu pa mona ga papa mo telema yo lo fumbo nga lo fumbo na sepende na simbio yo belo esala nga na zo parler ne sengo ngas ko sala melanga tous les jours basima o banda bo bazo benga yo viena nga mo zengele na pese mbote azana ba frontière kuna be nga to sali base na yo na tindi infranté le côté voilà plaisir à moi ouais na vous fudel la massa ne voilà abima sanae zoalaro yo kende na frontière loka batu fansa bango bumela baboki yimo afuti na mbonga masanga on pas que ya kene na 20 kuna ke 5 ah bago ya pas to kene male na suka émission na biye nde balobana yisasa langue ja biso ba congolais ou ba congolais ba na local ba na koloba na biso linga na koloba ce n'est pas dit que na biso na biso ba so mta beti événement bonga minene na sima ba résister ya so tout le banen ko to ka beti stade ya na tout s'attendre na résister na carrière ya ko luto waje ko bon nga déjà na loba a ko se surpasser déjà ah bon oui pour nous aussi ça qui stade on a soka se surpasser qui tal nga do choc ah donc la zone qui par là commis à se surpasser ay passer sur émission sous à ça émission ça émission papa Pimboma je pense que ça émission panen kultu wacho ça émission panen papa Pimboma je pense à ça ça l'émission donc à se surpasser donc c'est déjà bon à se surpasser avant mon tour ba makambo izwara bato ndenge za wana à se surpasser et puis et on continue dans le cas est-ce que bato batali événement wana to bi que so événement betami et ça ni malamu na simba nango benda to ba contrat ba mbebeli ba producteur o batali biso o batala na société ya ko ya o métier na musique na ba événement les na stade Martyr est-ce que ba na contact de na collaborer na artiste tel peut-être pour la rentabilité à stade bon na image na ye soki ba réalisateur na ye ba ko soigner montage wana ba soigner faut ba soigner ngo ba longoli ba place ke bato bazate bon non izali ko pour caméra ou ils ont podium faut ça la centrale ou ils ont rien que ba musicien na ba caméra les à côté ça ba gros plan al ba rosala ngo ba sali montage bien soki pe sala ke ba artiste ba se produire kitoko et pour boter là ka makamba bien au spectacle na dans les caméras ya ochela ngo tembete ya travailler makasi na spectacle na oki ba ba beke ko follow de akima kinayo boy na ayeba yike stade ya kuntu wazo kwa obeta na ngo fiasco ya boya gina ya mat na podium na blamba na kitoko olata oui et ça la sonne mais ngana beke ko follow de akena yi mariage ya mwana na Belgique na mémoire bien et ba tout beke ko follow de yeba kiki ya za laborer na boya gina ça gina tout la mouche za que ça lever de banda que monsieur Fabugas pourquoi c'est ondima qui ko ya ko accepter na invitation ya kulutu waze kwa skotala il est au sein de stade de Martyr et sali na nenga musique à Congo to bazala wa échec ba di ba te ba lo ba tout consort wana et que de le fond ngala za te pona défendre mon tout bien à lobela Kofelo Mede ou Fabrigas mais nengo to lo bana Kofia kendagi mariage ya mwana na ye na bani le choix est clair ah oui ala papa ils ont une obligation en tant que papa na era événement rozanga te na côté na ngai te mais na zongo na cadre wana so il y a mariage te na ngana mona ngofo mais le goya kene mariage c'est tout à fait normal pour na Fabrigas ba osola bien na waze kwa na minito ba to sala TikTok na bango to sepela nango ngana féliciter waze kwa na idée wana eza idée bien akoye ko boya te il a payé une façon on la promotion à TikTok devant bateau on a faux titan boye Fabrigas ça y ba lobby ah mutayebi lobby azate ya y Fabrigas ça y ba que son na kena stade ba ozala OK aoye baté ayi karama kuta ina ngwana sikuki ba o sani o boya na ba philosophie ba la joie ah ba philosophie ba ya giti mais oui ba yé mais Blanche même la personne mot de ça ah ma Blanche
Le femme, ah là là, ma vie. On est intéressant ma case. Bon, de 6 la vie, parce que la vacation, mais de 6 la vie, en tout cas, on est intéressant. Et c'est que ça dit beaucoup de choses. Musique à Zambé. Musique à Makamboué. Mango. Yo bena. Do yo elo ele yango. Nana za ime. Nana za ime. O moni ba sentiment tout muta za nango bena na. Yo za nango. Nana. Moni yana mano se pela trop na Mobutu. Mobutu Seseko azaki présent mais to moni ndinga zo lela. Voilà. To moni Mobutu zo lela. Voilà. To mona penda ngalo fombo na za ime. Et c'est que le na za ime te do yo aucun sini. Yo ende ko seksanga yi. Yo se yibo yimsa na aucun sini. Yo to sali genasi. Yo mo imbe ba ba muke ko do funda ba ngwana nde. Fallait pas colobateur. Oui. Au Tchexinga Makas. Est-ce que dans le baquet, ça a juste à dos là pour les appeler de ligue, bah, monsieur Bambani peut à partir de l'événement, ou même monsieur peut avoir un peu courage, bah, monsieur peut battre. Tout au fond de bon gamin. Tout le monde est sous émission. Dans le baquet, au cours, il y a pendant il y a préparation en concert, il y a culture, c'est quoi? Dans mon nom, on a certains des mecs qui à il fallait pour pas payer sa mode d'ordre parce qu'il il fallait soit payer sa mode d'ordre pas bah warrior. Voilà, en tout cas, ça détonne dans l'eau. Tout le monde peut après stade d'affaires la culture ça l'émission. Ah bien en tout cas, il y a un problème d'affaires à se faire ça faire ma faire les bisaïe écoute chroniquer ça ah ça dit beaucoup il y a 5 allées qui parlent na TV, c'est qu'il y a quelque chose. Tout le monde matin après il y a maman Boti Cindy Lekier, il y avait aussi fait rigolo là pour tout dire quoi qu'on fait des galines, on même pas pas personne en bas est-ce que à ce temps-là que bah warrior parce qu'il fallait en sa mode que maintenant il fallait pas éliminer le roté côté pays bah c'est non est-ce que culture que c'est tandis que bah baroya bah soutenir ou bien abandonner côté à montuner qui dans le stade boy bah fanatique a fallu baroya bon nous sona eza ba leçon tout tirer na vie nzamba loba na bible de za péché ko konta na mutu te premier péché tant on compter na moto donc c'est au limiter un peu au croire dans Nzambe c'est tout on compter na moto donc ngalo fumana ça ile ona ana kende kuluka mago na ko éviter na dans un problème na yo mais na ko ya kuluka ote il a vraiment yote on est erreur grave na bible ça biso ba chrétien quoi ils a permité et puis ils a péché péché donc la leçon au biso tout yebaka nga nazaka na likam nanga mongwe agisse na mariage nanga yo tozalaki ouais pesa na mbote po za rare de chroniqueur avec mariage na mona posala nga plaisir beaucoup na boye beaucoup na tapis rouge télévision obligé pour na santé na za immente be moni mago mago yo ga mona ba TV ye na sepela makasi tant nazo leka moni toza na honneur mais na moni pena mago pour ba chroniqueur basé belé autour na bango mais na mona bango te jour wana na mona mago vraiment pesa subote ngabe na pesa mote bote misa yime pour amona bana mago na tele misa ye pena na moni o ya songere ye wana songiso to qui na so silisa bon il y a ce côté min que ba fanatique a fallu ba non ya on a bi ko compter na batu za bien te na vie eza biblique on compter na moto te zalande bien na batu po biso bata mokili omoni eza na bato alinga lo fombo te eza normal c'est naturel mais akoki ko sala pe ke bato ebele balingo te ya bandi kosala campagne or soki ozalaka bien na ye ata alingi no yo te akosala ne campagne te okay. mais eza leçon lobi bato bacomprendre ke tokokontaka na bato te mais vena biso kosoko baza bien na famille pourquoi fallait saler vidéo fallait saler à la vidéo te moto ba ko sala vidéo te mais na se abeti 12 ba ngo 12 nga terme on te po eza bien te na se pela na ngote a sali so fo azo na se de sala mana do eza raison te vidéo sala ni vidéo sala lo côté eza ne mona ça rappelle beaucoup faire ça pour eza lo kwa ne mona na ba groupe na WhatsApp nga na anniversaire nanga na chango na che c'est que na expliquer bino que le anniversaire nanga
mais moto azong c'est l'anniversaire fa bien un inbox que bon anniversaire na CP mais ba te ba komi abanola na ba groupe nyo so ka monika même photo wana bon anniversaire wana a présent sur yote alinga la sabatu ke na pesi mago bon anniversaire mais te problème qui succès mais na suka mais demande va conseiller betembe antomoni ganen ba vidéo ça va qui nous va d'ailleurs lecter mais comment il coûte oiseau qu'apparemment même quand conflit dans cette vidéo fa ko gasa ba suba mais suba le bité point et ils ont d'ailleurs le connexion ba Congo te message na son tabeta conseil à bon faut quand même tout le monde va on a fait na mona ba vidéo ba ya soutien la soutien la mission na mona ya tata Mobich Adolphe sala vidéo azape mta wengit sala vidéo abi penya ke biso tout le 12 na stade batu ba sala ina ba bazali il autre langage qui va gaulois la joie pour na ba on tout monde baga ça bien fait ba on bagi déjà na problème bagi déjà na problème so il fait ça il modèle ba gaulois ngala ya bagi déjà na problème mais ngala zo pesa ngo raison te nzamba lingani mambo wana te soko konte kala mbongo nzamba frappé nzamba frappé nzamba linga je wana frappé mais sûrement pour ni batu ba été bon ezaba sûrement tangu au compter na mutu abengelo batu ba ya batu ba des personnes a frappé pour toi frappé héritier nzamba na sina yebiso nzamba linga mutu ka kontaka na ye soko banika ko compter na mutu a frappé na bano betelo solo mariage na société na mariage na compter na mutu Nali mouton. Et ça là que mouton a réagi. A réagi. Attaque bana bona minyo zate. Tebe na raison na bango. Na ngana dai ngai. Na leli panza me na ke panza me na binza me pardon à comprendre que na contaki na mouton. Yango frappé. Yango na kuté na ku. Na 2 jours à mariage na lela na talili nzambe na binza me na ye. Tala mouton na contaki na ye. À répondre même pas yamba nga pété OK pa batu na ye badu binisa yo tsabo donc Maria ezali na lelili nzambe muto ayedanga toyebani te nzambe ne asa toyebani te eloko te nini te ngane pe likambo eza te meyemta ayedanga nzambe atindi na nzela nzambe alinga ye mo asala mama bongo ve kabundu wale sana pesi mbote asali ve na vendredi toyebi d'ailleurs que so ok na mabetali bah événement maintenant bon je la rompe possession surtout que je suis un ok nous tu vois que je suis un c'est la 5 la personne mon dans avant GBon RPC accès qui après Moïse Kokou va PC accès PC autorité qui a mis ça PP à Israël qui na bango na pays au d'ailleurs pour les liens amien parce que moi il c'est dans 5 habits tous les liens que tu fouilleras la peuple de votre pays moi l'Éternel je vous le donne en possession. Est-ce que il y a ce mot côté spiritualité que pour le tout papa l'aime choquer pour nous aller à ça venir vendredi tu veux dire veiller dans la sujet de prière maman bébé bouka bongisa bondela prier persévérer maman bébé allez tu veux comment comprenez-nous que correct qui tu veux comment samedi que le tout va se faire comme stade de martyr parce que babi veille faut aller s'attirer sumbela limité au moni pasteur Walesa aza musala nzambe tant azo salelo on a stade bato ba yona ba yipona Walesa te ba ye kozwa lobiko ba miso ba yiko lukelo nya nzambe po biso ba chrétien tango musala nzambe bengisi bato tokenda pa musala nzambe te tokenda pa nkolo to yebike wana nkolo mda bengisi bato parier mais concert de place à réjouissance ils ont loisir bato ko bina na bango mutu mo ko zolo biko na concert ate mutu ko sepelande donc c'est différent plein on a wale c'est ça normal pour nzambe mutu abuti ndaku et puis na état ya mboka na biso na minute mboka na biso to anda to passer moment ko critique ici bato balamba kasute na bandaku ba mai na ba quartier bimleti biso na bombo mai bima kasute 3 ans yango donc mutu so ko kene ka campagne wana aibsa nzambe ke mai bima na chrétien to wana boko ba foi wana akine super chef de l'état te makena ikuna o ngana opeksa batande wana po nzambe mtacha ba chef de l'état po basala mambo wana so yo so ke senga super nzambe zo kamo biso ils ont erreur grave biso ba chrétien ma ils ont bimate o ke senga nzambe c'est erreur makasi il y a un chef de l'état na mboka wana
chef de l'état ndem da pesa solution mai ezate que OK pas nzambe so nzamba do regretter na ba makamana mais ce n'est pas le cas biso wa buna ba to ba tourner place prière dans pour faut ba senga ba besoin na bango oyo ba besoin exact goyo nzambe sa établir ça ba to bona ba bu mais c'est bona ba chef bala bala bango bazana ba devoir au ça makambo na mais biso tout wana to comment on peut sango nzambe ya moni ba place abongo stade feton dakaka message na suka pona francophonie message na suka na pona émission lelo na pesa na profiter na pesa bato merci au batali biso et na senga na nkolo apesa biso tout santa bien apesa biso to makasi et si so wana na bolingo pour nous c'est na volonté na e abaxela biso pe ba mikolo misusu ebele koleka ngami na zo s'adresser na chef de l'état to sepil na francophonie on a tiré les sons c'est la question de la francophonie ba kinoa to laxi bolingo mais on a tiré les sons a tiré na pesi ba vina biso ba politicien ka la raison que makambeza na ngo mais volonté politique ntezate pour ya monitor souffrir et kota na 6 mois kaka chef de l'état miloko beti stade banini makambe belé donc makambo tout za na ngote komi atiko na bi pe onde nini na bumbu to sali 3 ans maibi mate na yo saleti ngana bia eza volonté politique na pesi ba vient na kala raison donc na bandi na ko interpeller chef de l'état volonté wa sali pour na mama francophonie pour l'eau c'est la vie na bandi même volonté ko sala ma po bana bumbu to sepela OK bumbu to na problème makasi ya mai ba pompe ezali ben installation et salami tant fachi béton à côté ba changer pena ba tiono so kalat ba ti biso réseau sika sauf que faut ba relier biso na zone ti ona munene o euta njile ya ka bumbu kala mais o ya mbalo bo rolongolango bumbu ti zone ezate mais ça coûte quoi ça demande quoi donc les autres c'est la volonté et on a profité même sa chef de l'état na biso fachi béton que na bumbu et ça la bien makasi ce qui m'a ebimi avant décembre pour biso za ba leader d'opinion na commune na ozo courage a yebisa ba na commune que bomoni fachi béton ma ina pse bimi na bumbu ce qui bimité na ozo courage ni na télé mana yebisa ba to penda que botala boy et ça la ngama be na obima aventurier to me la maité yozo roloba bilobela voilà donc naza cirque volonté au chef Alaxi na mama stade et au salama na mama mai na biso na bombo mai obima rapidement avant décembre pour mai toujours mais la leza mai forage za faux mai za mai mo mabe so batikili bato ne belé et roboma bato belé lobby elo na lingana ba suka ngwana pesi mbote na yo mo mago na pesi mbote na femme na nga Blanche Mbemba na pesi mbote na grand frère na nga Shora Mbemba na pesi mbote na baitu balinga ngai na pesi mbote na Amolima Bassa prêtre na Neva Mokete Chivio Eche de London na pesi mbote mbote ote bozali et na ko bossa na jamais président Bruno Lubika bon à propre sans oublier président Rachidi Koupa de tous les temps et de tous les jours na honorable Johnny Mwadi Nzamba Pambola Bino. Merci Godé le Fongo pour l'attendre. Merci Mago Mobali Nzambe Songi. Voilà, c'est par ici que nous bouclions cette émission, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, avec monsieur Godé Mbemba le Fongo, la base qui lui a en boca. Donc c'était vraiment réellement plaisir pour nous. Il y a une émission là, en tout cas, ce bon moment, monsieur Sami, ainsi qu'il y a une rapport de visère avec monsieur De Bruyne, original de Ballon de Allez. Que Dieu nous aide. Au revoir. Rendez-vous demain avec un nouveau numéro. Bye. De Banza London TV avec De Bruyne, original.